Botala Ariashwa bendi bote. Mama ye, na moni Miss Kingax akomi contaminé. Abendi sap, abendi bote. Mama ye, wo, baby doncha, Naomi Barcelone, maquillage bouchaki, janvier ti décembre ke na mai. Nkolo, awande bozui, ba problème. Bonne année, Ariashou paza mabe, azela kia salonga kana bonne année, tondengini. Mama nanga, ondimate. En tout cas, mokili oyo eza penza elengi. Ha? Wo, Naomi Barcelone. Naomi. Ata nalobi otala te, okotala kaka. Donja. Ata nalobi okende kamba te, okende kaka. Nkolo bandeko. Tikanga na pesa na nga mbote na bandeko na ngai. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, ngatango na monaki Miss Kingax, pona lo bango bien. Poso na lobi Miss de Miss, bazamu ebele. Mais Miss Kingax, azakaka moko na planète oyo. Nakanisaki Miss Kingax, lokola, atalisaki kote kitendi na kobenda bote. Nalobaki no, Ariashou, akokita mosusu, ko charge sikoyo, ko kipaka. Makambo etali bibembe. Mais Ariashou alobi no, ngai pe, kitendi. Bon, naïbe loka lobaki te. Mais loko onga na moni, abeti teni, abendi bote. Ponga normalement, natalaka kaka, oya bendaka ba bote na ba maquillage, na bango misatu wana, oyo bazali Donja, Naomi Barcelone, na ye Ariashou. Natalaka Naomi Barcelone, ye muta bendaka ba bote, janvier ti, décembre, modèle bendi ba bote, blakite. Aliaki Ariashou, alie Donja TV. Nga naibaki Naomi Barcelone, akokota nango tina 2021. Mais botale loko ayeko zwa. O babenga ngo kosiki bota te mena biso babenga ngo ni kosiki tendi, kosi bote. Donc bote nyonso Naomi asalaki. Akende ngo na ba fête, na ba mariage, abini, asali ba snipe, asali ba nini, eko ke na mai. O eke na mai to na nkelo. Naomi Barcelone, Naomi. Ngaite yo mogozomona. Yo so talaki yango. Pour yo Facebook ya Ariashou, on attend au coma. Bien sûr, on le bakolinga kotala potala bébé na bino. Mozo lingo tala bébé te po bandakala. Otala ga mingi maiki image. Na Ariashou soka komi ndenge ni. Mais bon, et linga ko yeba soka komi ndenge nini. Ye wana nenga komi omoni yango. En plus, a komi kaka bongo te. Akomi memi ko éduquer batu ndenge nini okoko zala neti ye. Bon, côté kuna égoïste te, aza moi bien gentil. Pour normalement ngana yebike Naomi Barcelone ye soka asombi loko bangona Donja, baby Donja. Soki ba sombi loko moko ebongisi bango bako chindo à côté mususu. Soka la kisio exactement bisika ya somba kiango yebe sili. Bon, wana ba episekinga na baninga na bino. Mais oyo ya Ariashou bino mobozomona boke na Facebook na ye azako lakisa. Na kanisa Rich Bote lokola bazaya ko bebana akoloba mayele mususu wana Ariashou ayibaki pa na ye.
C'est possible, pourquoi pas. Mais bon, et logo mogo azolekisa bato. Akomi pe conquérant ya mutu na ye wana Rich Beauté. Ariashu yobi nemi boye ebele boye boni. Moi mulopo boza na ye kaka. En plus, Anse le jour à Lobaki, non, Anse Mike la Duchesse à Lobaki, na direct au Basalaki. Na, tu kebana, ke moi mulopo azaka kanenga zalaka, teti. Wane nemino mususu. To ke kote kuna, ba wana nde bakanako. Bon, yo te mutotumbulaka bango, na yebi, yo bandaka te, yo zano mwana malamu. O vanda no kimia, o bandaki loko te. Moi mulopo mutabandaki. Naomi Barcelone, na Baby Doncha, bango mutu ba sasako, ngai pete munazo cha commentaire, na songi, ba sasako kuna, ba boake lako mabanga, oyebiango, na ba site, na ba chroniqueur, oyebiango, surtout kutu soko na Congo liziba, okomona ndenge ba sasayo. Donc yo bandaka na ote, na Rich Beauté nde na ebite, nani ya bandaki. Mais la kanisezaka alikamba tiai. Mais bon, eza na mabete. A obeti na kitendi, mende ovandisi makambo. Ovandisi makambo. Na ebite 2021. Soki vraiment bakotumbolo susu. Oube babinemi bakobakisama. Pamba te, modèle, obendi bote yo. Na ndengo koti na religion. Olandi. Miss Kingax. Est-ce que yango kuna na Kingax? Bon, comme il a des stylistes privés ou bien bon, de toutes les façons, boza bata haute société, boza bata likolo, bino boyebi ko tanga, biloko wana babi, boyebi ko sakana ba lion. C'est tout à fait normal, boza na des stylistes. Mais oyo boza ne sikoyo, nandimite yem talexi bino mutu bolakisi. Bolobi na e guna biso zabo. Yoko tute, bino te, intina chango na pluriel. Miss Kingax. Pona monaki, tango salaka physique na yewana. Azo sala physique, pa. Azalaka yemoko, s'entraîner. Normalement, faut s'en entraîner. Baiko tu na maman zo sala nini. J'ai fait les cuisses à ceux qui sakiwana. Mais biso moto, biso sala les cuisses. Ezalaka na nini. Po cuisses. Bon, boliaka cuisses à soso. Boyi baso ekeneketi wapi. C'est quoi, a bendi beauté. A bendi beauté. Bongo a riachua tikala. Non. A riachua ça déjà. Naba quiz, c'est salamaki. Bon, complet quoi. Ah, riachou. Bino moko na Facebook. A kangi photo. Ya kokata. Ou bebenga ka passeport. Mais ya baksi mwandambu. Tina libum. A beti ya mobimba. A baluki ya sima. Aïe, 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 turo nana kozala calme. Nandimite muta kozala calme, eza tigre noir. Faut ezala Mike image. Est-ce que vous gardez image? Côté kuna yaya, Miss Kingax. Azo tapa, azo beta forme. Même na liputa. Yoko kozala na lipute kokane ye. Mais ye ta ozo bima. Na tangwa la chango. Batongi yango nanu kitoko. Et kongie pena nzoto et simbie bien au kaka sur mesure ya solo penza a bende so beauté. En tout cas awawa tozana problème. Bon tozana problème ite tozande ne sengo ndengwana te bozala na mwasi moko ya niveau moko ya haute société azo présenter beauté ya bongo. Est-ce que sengo te si kwa kolia kuna to komona société ki na ngamba braza ba Claudia Sassou non. Pour ceux qui bakutani kaka na Miss Kingax alie bango. Ana Paula Nangola bakutani kaka na Miss Kingax alie bango. Bongo sikoyo Ariashu yepe. Na 3 na débat na yewana 3. Barcelone, Naomi Barcelone, Bembi Doncha, moi mulopo obaksi matabis coquette. Ariashu. Bon, virgule Rich Beauté. Pona Rich Beauté, bakoki na wako zongana. Mais sikoyo, nga nazo sambela ba zongana te.
Papa Robot, bon esprit ma bébé. Nasukisiawa. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.